breaking news, merci, lelo na lalité, Obengi Ebele, Batwazaki inquiet, Batwazo encouragé, et Mingi Bozo encouragé, Bozo proverbe, Bataki ou na Wambeli, Bataki ou na Nyonso, Nzambe na Biso, Azobatela, merci, continuez au bang et l'eau monter. En fait, proverbe 30 Azali, Moutumoko, Abang et l'eau monter. nayebi ke nazali mosakoli na nzambe nakita kotanga bible namona esika moko te mosali na nzambe solo akufa na mbeto hôpital nayebi ke nakokufa ndenge bapierre bakufaki ndenge bapotre yesu bakufaki me nangonga nzambe alors onction ya samuso esalaka bamaka mosusu yali mpo omoni oyo eza mboka mindele mboka barecord bato bayebi ngai na kinshasa nabotami na lemba nakoli na lemba matete Kingasali Masina, Motel Fikin, et Mbinza Pigeon. La place où on a kola, Batwayebi, que Nzamba Salanga Makasi, après ça, grâce, et tout ma mine na bunda, en tout cas, Batwabetanati. Alors, tant que Yozo y'a la Mbeli, tant que Yozo y'a la Makambebele, na tant que Moutouazan a raison, pour ici mater, parce que, parce que, la vie me proverbe, les gladi, aïe, au menaço, la Mbeli, la mise soit passé Eric, kotiki ye pale oyo elembila bopase erike alaki wana olibilela alaki wana tomonaki ke ayiki na mbeli te eza epasola do epasola oyebi epasola ndenge ya do tomonaki ke soki mbila kwei wana amoni yango vi na ye bebi mokanda banile ake boroko tu et pourtant atushe nenga te ndakuti na maîtrise ye alors un mari oyo lokola ye namoni deja aza na baproblème parce que omoni bible obi mutu oyo abali te aboti te bato nyonso mingi oyo bakuvana yoza mwana moke ezobizola mwasi ya mokolo olakelaki mabe e soki otali omoni jeune homme abali te aboti te azokovanda na nsima mwasi aza na bana sadi ye mo mokongole sekufa alors omoni moto ya ndenge wana totikaki ye mais topromettre soki etango surtout oyo okomona bana d'image tokokanga ye mpe tokopesa na maboko ya mbele alors bitumara Satan 3-0 mwa baoza bibotu parce que lobi nazoki batake ebele nde masisi batake nga na gladi parce Eric azalaki témoin to régler problème wana bato ya walesa na États-Unis babengi nga parce Eric témoin po toza kotala match ya Liverpool epa na ye po nga pa makambo ya nzambe ezala makambo mabale po makambo eza mingi na motufu na se diversité natala na nga match après eza théâtre mpo na sika omoni biso na butu tozalaka te tozwaka bacoup de fil ya basi bazobunda mibali bazobunda moto ana baproblème alors ezala na ntango moko mpe fu tosekaka mpo tobosana makambo na makambo ya kongo na motu bata buwalesa babengi baswanisanga kaka nalongola bavideo ya nzambe na bango esili te parfum temps pour témoin feront na États-Unis témoin aventurier oyo lobenga na bishop kadima na Tchatumba baventurier bango mibale bakoma bapede basi ya kamere c'est-à-dire Tchatumba pede ekadima pede basataniste baatake moi parce que batali fond commun na bango ya tribaliste parce que mpo na bango walesa aza motu atombwami mingi na province na bango nga na kotouche ete me bazwaki mpe réponse na bango baparfait bazalaki batémoin alors na ntango ya kala toza komona basataniste baokende église bastandoki baokende koyambola kindoki baokende koyambola koyamba yesu mais lelo oyo ekoma le contraire bandoki bango baye kovanda na église bakomi bapasteur baprophète et tout yango momoni bato bakomprenaki te babi video nini nazoloba nabi video bapartage ezali église ya Rema awa na Manchester bazobina mutu ya impudicité parce que église wana eza basée sur la sorcellerie bato mingi baza kuna baya misala mabe yango wana balingaka place ya nguye eza te fo bavanda place ya ndenge wana oyo etufe kindoki na bango eza église ya Rema eza église ya la gloire eza église ya Mangembo eza église ya mission avec Job alors wana napesi bino réponse tozali lisusu na communiqué na biso balobi bainformation nazwi na bato ya Congo kala mingi te kanambe azolinga kosala guerre na Congo to azongisa 1+4 pour arrêter sous 5 ans. Alors, Félix
Félix Tshisekedi ou à ta collabo, a visé hier dans la première ministre de la consultation pour ça 1+4. Alors, Bana Badaba Flèche, Bana Badali bénédiction de ma pécification. Alors, Badabele la bénina pour nous féliciter, pour nous retourner, Makamuni na Bainabi, bon, il y a Kabana, la musique, il y a Kofi, il y a Wera, il y a Jibe, ça la bien. Mais, bon, qui sera dans la musique, il y a Shakira, la musique, il y a Beyoncé, la musique, il y a Rihanna. Pour la Rihanna, la Beyoncé, la Shakira, c'est plus dangereux que la Kofi Olomide. Bazali, la reine de la monde des ténèbres, on va finir dans un peu de sabane. Alors, au moment où on a besoin de Congolais, nous avons besoin de Congolais, dans la Miki, dans la Bassi, par contre, on peut dire ça dans la Nigérien. Dans la vie, la université, la communauté, la vie, la Congolais, la côte, surtout dans l'ordre, tout ça, les derniers. Quand on a besoin de passer, par exemple, ça va Nigérien, Mikanda, par exemple, on va Mikanda, pour on va voir, la Nigérie, on va voir Kimi. Bah, on a besoin de laisser dans un cadre. Même l'émission où il y a des TV, tout ça, l'émission où il y a encadré. Il y a des gens qui ont des encadré les ABTP. Tout ce qui est alors, la musique est mobilité. Il y a un américain. Dans l'américain, il y a un salon. Parce que ça va. Diri ça va dans la carte, il y a Makambouana. Alors, communiquer Moussoussou, César là, il a un million de dollars à Paris. Bokeba. César Ngadina andi le na Paris bokeba kolekisaka bato bolumbu bato bazanga dépravation de mineurs kolekisaka na TV. Moi je crois qu'un journaliste c'est un éducateur de mœurs, un éducateur de masse. Peut-être un père de famille, si on a posé à bolumbu à Bassi, mais bon qu'il y a la place privée. Bon, on y a la télévision, et si tu as la Facebook, on a et tout, on a servi sur bateau, bateau, bolumbu. Si on a la force pour s'exposer, on a brisé les gens dans la vitrine. Donc, nous mettons dans la vitrine. Et ça, c'est pour la communauté, la mission, la grâce Mbisi, la Rihanna, la Banani, qui ça, Marie-Laure. Entre ça, il y a un problème psychologique, on peut délivrer. Alors, on s'occupe d'un mot pour la César Ngadi. Yo, on a tout bois, on a place tout dans le coup, faut un miracle au Bika. En dit le on va tuer bon comme un Dieu. D'ailleurs, c'est un péché. Tu ne peux pas te comparer à Dieu. Alors, tout ça, les gens, la dossier, on va faire ça awa. Par contre, quand on va faire ça, la dossier, on va tout le monde avertissement. Ne nous marque pas, on va faire ça avertissement. Ne nous marque pas, on va faire ça avertissement. Pour qu'on y a la télévision, ma batou, on va le lumbu, pour le savoir la TV. Qu'est-ce qu'on va voter? Alors, radio Bendele, tout ça va bien à bien. Vous dites bien que vous avez un rebelle, tout va bien, tout ça va très bien. Quand on a eu la masolo, on a la radio Bondeko. Mais mon occupe à la liberté et il y a autant de Komoya Bendele. Alors, bien qu'on les dater na TV, nous tout le monde va tirer la million, comme il a plus de 45 ans. Si on a plus de 45 ans, tu as aussi ma suite. Si on veut que ça a mis, on est comme son père, et comme ce genre, et comme ce ranger. Alors, au lieu de comprendre que non, pour on a des plans place, l'Ibakou, que radio, les radio, dans les caramines, tout ça, l'interview, ça dit l'Ibakou est limite, on comprend en haut, mais il y a aussi la émission de la Bambokila. Donc, bon moment. La Bible, bah, l'union sur la zone miracle, attend mon côté, bah, comme ça est monté. Awa na yo benda matori na mama kananga suri mama kalanga ti lelo azala na misala mabe na répéter mama kalanga ti lelo azala na misala mabe mama kalanga akomi kolela na TV alobaka ya komi prophétesse ya komi pasteur akomi boye botala la Bible bien Paul alobi motu nyonso to akokoteya bino évangile oyo ata alobi aza angelo évangile wana ezokatula oyo eza kokoma te na Bible azala anathème. Botala na Bible bato nyonso oyo Yesu abikisi eza na moko te biso ebanda koteya mosusu Yesu abikisi alingana na Yesu abikisi zonga kende kotatula na famille na yo kende kotémoigner na famille na yo mais mama kana ngana napesi ye courage awa noteya et puis fondement na ye ata na doctrine soko otali mateya na ye
akotani na doctrine ya mama démon, mama Olangi, mama Jezabel, kukumisa satana, kubangisa batu twetu. Mama kalanga numéro na ngeza na bouquet na boya Paris, pe Bruxelles, tokuta na yo po osala na témoignage. Ndenge nini yambo ya bindo pour le tilo na tikate, to bondela po na yo, ovanda kimia. Carlito oya yembaka. Carlito oya bomwani azaki un grand artiste asala na pata bulu epa ya Luambo ayemba na Oke Jazz ayemba na Shockstar azaki na succès makasi. Avant là, je crois plus de 4 ans à l'Obagelo comme on dit que à Kota na studio à Salanze modèle plus de 14 ans de modèle ça a succès. Et c'est vous qui dit Carlito. Maman Kalanga dit Carlito. Pourquoi Carlito avant Kota même na studio à Zelaki? Alléluia. À Zelaki. Mais il y a vous Zelaki. Vous avez la réalité studio, vous lui dites ça. Alléluia. Pourquoi nos invités? Alors on a été bon père amateur na été pour azali servante ya Satan. Alors César Ngadi bokeba. Le nom on a savoir que 80% ya kasi mingi bazana na église bazana misala mabe. Baza banduki, baza bandumba, baza na songi. Frère ya kimulibi na bango okona azali chrétienne asambelaka akendaka Turki, akendaka Ngwanzu, akendaka kosomba biloko. Et là, on a somme vers peut-être boyer, admettons, toujours, vers peut-être boyer, à somme d'abord $10. On a fait cet exemple, à somme d'abord $10, na Turquie, aïe, dans mon Angleterre, aïe, au que mon frère na $200. Intérêt à combien? Aujourd'hui, banane. Alors, bah, tu vas bien m'amiter. Si on met, bah, tu vas bien m'amiter, t'as là, t'es na bango. Moi, la limite que nous avons fait un Nzambe, à ce que nous avons fait un Nzambe, à la vie sexy. Il y a un qui nous fait une église. Parce que 80% de la humanité, 80% de la dame na misala mabe, baada na solution. Basi mimi ndio mwana kina l'église na yena sero musu balo bana. Ko nani? Oye, ala tarabia ko le kamani. O musu so poni mo mobile na ye, apesa ke business na miso ba. Mais par exemple bana ndenge ko lingo na bango. Yo so mobile na pesa ko visiter que no so mobile na yo, na pena lingi opesa na biz. Mais là c'est ce que batu musu balingana bazala jeune, balingana mingi yo ko la jaloux na bango. Tu bien jaloux na bango. Donc 80%, bazali nanu bandoki, nanu bayebi nzambe te. Alors, Johnson Keto, oyo alekaka na TV et pas en kosi kuna l'olive, akimi ndaku mwasi nazoluka ye, tata wana azali champion okimaka bandaku, et pourtant na maladie du siècle azoki no kabaka ngo, bino bana basi yo bozolanda ye etali bino. Mwasi nazoluka ye akimi ndaku, akoma soko za na mbongo ya bana. Apesi bopesi mbongo aye kokota soki mbongo esili ya kimido akoma ishikolo ye moto azokwafaka bandaka bato eza ye moko te bazali ye na garçon oyo alekaka chaque jeudi na matv oyo tobengaka na nkombo ya matirin oyebi yebi top debi mosala na bango bajigolo kokota mabala kobimana na basi oyo bazali bongo na bana ebele soki opesi mbongo te akimi bana basi bokeba na makambo wana. Alors tolobaki ete Kabila azosala nyonso na 2015 oyo abimisa guerre na Congo pour l'élection salamate et aligné sur quoi ça la 1+4 banani bazo encourager za bata IDPS na batapalo. Alors bino ba congolais boza na Congo bokeba bobima na nzela parce que mbonga ya ko libérer Congo ekoki communiqué mususu ya suka na zongi awa ezalaki lelo na outre ya délégation ya maman à Paris, la maman congolaise à Brazzaville à Paris, ba yé pèlerinage awa na Manchester. Donc batu bautaki États-Unis, batu bautaki Irlande, batu bautaki partout où il y a et pas proverbe, mais lelo tout ça la maman à Brazzaville, où il va à Paris, ba yé pèlerinage, ba ozonga dimanche. Donc tout ça ba awa, tu passer 2 jours à prière, tu bon depuis comme la fin de l'année, en tout cas le 1er décembre, ba bino sur la proverbe. Tout quand on a jeûné prière, le 1er, le 2, le 3, comment on a dit makila maye sur l'ikula Congo, makila maye sur l'ikula bananayo, makila maye sur l'ikula vinayo, penda konayo. Donc 3 jours il y a prière, il y a jeûne et prière, tu as en contact avec nous, le 1er, le 2, le 3 décembre, tout quand on a décembre on a jeûne et prière, c'est là l'attitude de prière, prière maye zakara, makila maye sur ezinga Congo, makila maye sur ezinga ndakunayo, makila maye sur ezinga bananayo. Donc, on a makamuzamba kosala. Ezaki breaking news alelo
leli nde kolanda dossier Jules Mpiana na Koffi Olomide nini ezokabula bango.